bandeko na makambo ya ba Isaac Kabakaba na makambo ya ba vente ya biloko ya nzoto bozala pe mayele na ba ONG surtout ba ONG bozala nango mayele na ba orphelina wana bozala nango mayele bozomona orphelina batetaka bana bien bana baya bonne santé nzoka nde bazokolisaka bilanga na bango élevage na bango kaka bandeko nazotiela bino video oyoyo nalobaka na bino avion oyo bakanga na Tchad nayebi ko te so bakanga YouTube mais nakoriske natia yango kaka po ezalaka mpe mpa na ngai na baoyo na bamonango te bamona bomona mpenza réalité bafrançais bazomema ezalaka na baespagnol mpo baza kokende nango na Espagne ou bien na France nayebi te me ngai nayebi baona kokende nango na Espagne mais baza bafrançais na baespagnol na kati mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko ba image oyo nakotia elakisa na ba televizio na biso ya poto me ba mikolo ba image ezali bango moko kuna bandeko na biso ya Tchad ba televizio locale mote filmango donc nga mpe naza na droit ya kolakisa ngo nakanisa YouTube fa comprendre nga ezali ya bamindele te eza mpe ya televizio moko te ezali ba image privé bandeko liboso kotia ba image boyokanga nano ba ONG banda kala na ba Médecins Sans Frontières nyonso oyo ekendeke mingi na Afrique so botali bien boyoka yango na sango me bomonaka eloko moko te sala mpo na bino soki mpo na yo te mpo na moto ya balabala na bino soki mpo na moto ya balabala na bino te na moto ya village na bino esala te soki oyoki likambo oyo bayaki bazokata bato mangwele eloko bokoyoka ngwana oyo bayaki mpo na mangwele batraite mpe bato mosusu mpo na maladi yo moni batraite me eza na makambo mosusu na kati mpo ekutaka chere bokanisa teke ezali moto moko aza kuna abando traite bato fele te ekutaka chere balungwe na avion mobima na kuna na banda poto ti Afrique kolia na bango le premier ti le 30 baliaka moto moko aliaka koleka ndako mobimba ya bino le premier ti le 30 salaire bazwaka koleka ya balabala na bino mobimba condition balalelaka ekutaka chere sikoyo bino bokanisi bato bakei na bamboka na bino mpoka batia bino mangwele bakabola bino baspirine na kelike bato baya kuna batraite moto moko azokaki batie kisi na pota ale babebisi bambongo ebele bongo te bakendeki makambo mosusu bokeba na oloba na bino banda nga na ya poto ya namona basaki ya semoule babeti kashe na ya masango na loso batie signe wana ya Amerike balobi eke aide na Afrique nauta poto mba liboso na kita Afrique 91 natali soki ekomaki bato bazwaki te na kini namoni yango te na Angola 92 na kiki Angola namoni yango me bazosomba yango
bavion mpenze nango ya bapane wana mezotekama nga nalobi te oyo balasa na tv avant nga na ya eza baede ye eye na ngola bango baede yango baokabula nga baokabula partout bino bozosombela yango abe oyo ezowuta na bie oyo ezowuta na bengela ekiti kuna mingi na pora kuna po angola eza na baport partout okokitisa mpe voiture na bengela voiture ekiti ofuti mpe douane moke ke na Luanda me siko kuna ekiti kuna bazokabula yango te kuna nde tozosomba na prix ya bien te oteka koto do bakabaka te basomba siko bandeko botala na belili. Voici les premières images des 103 enfants au Tchad, des images tournées vendredi par un journaliste local. On y découvre les 81 garçons et les 22 petites filles que l'association L'Arche de Zoé voulait ramener en France. Bomoni belili bino moko. Bana wana bango balobi boye bato ya ONG ba français na baloba boye. Bakotela bango pe na bakonzi ya poto awa. Bango balobi te bayaki na bana wana po baadopte bango po na bazala na bavia bien. Problème eza te. Bamemi soki 82 garçons na 60 filles. Soki 62 garçons na 80 filles. Ata bino mo bomoni condition bazali. Bomoni modèle baza poussière na bilamba balati. Wana so baza bana koyiba te. Bango te mbagina koyiba. Bandeko. Mosala ba Isaac Kabaka basalaka yango. Neti avion wana. Obi bato bapesaki bato wana batondisaki avion. So bazwaki combien? Bandeko ebanda kala. Ebanda kala. Na Nigeria ezali, na Cameroun ezali, na Congo Zaire ezali, na Côte d'Ivoire ezali. Totala kutu ba video mususu na Nigeria no. Ba propose kutu ba basi bozwaka bazemi. Oboti mbala mo mwana tikala ba pesi yombo. Basomba ku lupango mobimba. Mutu pazazo cha mwa basi zemi. Ovandi na cha oboto zimbongo na okei. Otiki mwana. Okomiliki soso. Obote li bango mwana soso yoke na. Siko bato bazwaka bana wana bango bazaka na boka na Nigeria. Bakindeke pa imoko te. Bavoyagaka na bango te. Soka voyager aketambola na Dubai. Aye kotambola na poto sombi ba voiture na kiti. Bango bano bazozwa bateki na bato mosusu. Bato bakosomba bateki na bato mosusu. Ba o bakotya bango na avion bamemi bango na poto to na masuwa. Po misu bakendeke na masuwa na bato ba bato wana ezongaka vidi te. Ezongaka peka na bakwanga na bino wana te. Ba bato mosusu pesa ba laboratoire ekomaka na ba frontière na bino te. Megoza na kati ya mai. Bandeko. Ba o eza ba faire na bato ya mike te. Ya bato ya haut niveau. Eza na poto wa eza na Afrique. Yango na Congo, Kinshasa na Zaïre, tango. Boyoki ke ministre ya santé alobi ke pana biso eza te ekozala pe lelo te. Tura liboso bobikisaki. Tura mibale. Mwen pe akolati epine ezalaka te mpo aza na bagarde corps. Bosala bwe. Botie voiture moko na bapine ezopela na nsima. Boye na vitesse. Botie chauffeur moko cascade. Azwa na vitesse a sauter. Voiture anaki tuta ye. Apeli. Soka ye na makamba bwe. Neti bo sa filme. Bo egoza filme. Tokoteka ngo pe aho.
ekozala teke yo réalité mpo youtube epa kokanisa nazo baréalité te filmeka me oyo makambo ezosalama ya solo bandeko bozwa yango au sérieux Isaac Kabakaba afungoli biso miso mpo so bakangaki Isaac Kabakaba te bakangelaki biso kaka baoyo bakizengi ya babig boy mbe tozowa kaka nakoti na ndako asele yo afungula munoko botika nga naloba nakobimisa ebele wana bakizengi me Isaac Kabakaba alakisi ke masolo ya mbongo ezali awa nabimi na 2020 na prison nazotanga $1 million nazokabela balider na bamusicien plus de $1000 nazokipe bamakangu na ngai nazofutela bango bandako bagaranti ya $1000 et quelques na ne nazolesa bango nazokabela bamusicien nazokabela motu to akobwaka nga nazokaba ntina bazambi ntina bangola ntina bavillage kaka banda 2020 ti sikoyo Isaac Kabakaba kabi tala eboka mbongo siko mbongo wana nde moto elakisi biso bel et bien vente ezali kinapingi moko te ekotile mbongo wana so ekotile 200,000 par hasard aokaba yango mpe en désordre te mpo ayebi chance ye mbala moko ekoya susu te soki azokaba yango ayebi ke nde nazokaba boye ezoya lisusu eya bongo bandeko bakope mosusu biso osala ya bongo te me ezopia mbongo odepanse bambongo moko ebele chaque mois bato balobi ya oyo mpenza kozanga ekonomi kokaba boye mokolo nguma wana kolimwa mpo mingi bakatsaki na ye na nguma or ke oyo naza kodepanse ekokani meme mpa na 20%. Donc eza kaka totie ezaka 20% ya mbongo na koti bamarke ba Isaac Kabakaba bomoni akabi ebele botuni atikali na nini oyo atikali nango bokoka imagine te Kabakaba wana kanisa soko otondisa avion boye na bana ya boye ebele neti bango bamemi combien de bana 130 bana na avion bakotela bango mbongo ebele mpo avion wana ya bango te balubaki avion nga moko si na meka mpe korenseigne akotuna prix ya avion mpo na kolue nazola teknike wana na paya ndeko na nga moko boye master moko boye je crois bien kombo mpe kokima kombo na tika nango aliki me kombo ekozala liki nzao bakomba bongo liki nzao akozala na Suisse liki nzao akozala na Suisse akozala na Suisse aza ngole papa na bango azali na ye baza bato ya nzetu ondire na bosani me mwana yango mpe koma okime tata na bango ya grand commerçant na nzetu eya mpe ya nzetu na nzetu je crois bien fezaka nzetu bon ata na bosani RS mayaza na makambo ya Kabakaba te ye moto ya liboso tozala na ngai totuni prix ya kolue avion cargo ezo reconnaître jour yango toaki na estin mokolo yango mpe vie modego Jean Franc Ofero ayaki na palais mpo tozalaki ne mpe na palais wana moko biso mibale te me palais wana toyaki mwa bato bon nga azalaki na 3 palais pembeni wana bana kofutela chambre mosusu pa ya couple moko na yesu na palais mosusu na yesu na palais wana bokipe te nga nalaka bongo nakozala na ndako ya 3 palais donc wana mpenza pembeni na bajampi ngulu
Jean-Pierre Ngoula zo comprendre Nestin. Gunther maire de Paris. Gunther te. Mutale Yakofi, le grand mopao. Nestin kagawana. Estin Pierre Fitz, Estin. Oui. Wana pe mela sarsa. Yende mutotuna pris avion. Donne vi pris avion partir à kuna. Le longa mopena comme retourne va pris avion. Donc, batouana ba louer avion. Pour ma bana wana. Ba récupérer son bon wana avion. Ba dépense ba sala golia ba récupérer ngana bana wana. Ba mbongo ba futi batouana tout ba récupérer. Si comment ba récupérer on est. Ba vous a bénéfice à 50% té. Bénéfice il y a 800%. Ba vous a grand bénéfice à osakana té. Donc batouana nde ba ina bana wana. Ba pas fuki la nenga osakana té. Bon. Président Tchad Sakangaki bangwa sa libéraki bana wana. Bango batsai bango na kasho. Te président Tchad vana na yo. Yo kokani na Tintin o ya ministre. Vice-ministre de la santé. Tintin. Tintin Moroboy. Tintin. Yeso gaza muluba sege batia na konta famille. Atanga na lobaki. Fatia bata famille. Makoti na biso bata boyete. Fatia bata famille o bako protéger. Pe bako mema Congo likolo. Baki zengi ya boyete. Vice-ministre. Ya santé payé. Chez nous ici. Tala. Président ya Burkina Faso lobiboy. Bato bakanisaka baza ba intellectuel pona koloba langue étrangère. Mukolo na Burkina Faso. Classe kokoma na langue nationale. Na minoko mboka ya Burkina Faso. Bato wana bakozonga ba alphabet. Faut bozonga classe ba illettré. Yope ministre, vice-ministre de la santé. Sambela classe koma na lingala te makamuto lingala. Po yo ozonga na gardienne. Gardienne. Pa ya papa mwa bela la kimpi. Bongo tango bando bima chaque jour bigogo. Vice-ministre ya santé du Fouati. Obiki. Bena bakisi le logo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.